Et regardez, Aziza qui cherche à tout prix à mettre sa vie à Bellevue, qui cherche à tout prix à véhiculer message à ma baie sur Bellevue, qui cherche à tout prix, il faut Bellevue vie na ye beba, Bellevue azala heureuse te, bazonga vie moko, na oyo baba no sala lobby. Kitsa comme nerveux, standard tout ça. Kitsa. Président, na lobby, na président limbisanga ya. Président façon okende nango wana eje. Président, soza poso to lobela mam nanga no to lobango kasi pas de problème. Suppose ça bon poignet. Naza mwana yo mambo sala no sango mabe. Mwana so le vie bébé yo comment bien. Pendant que chacun de vous a un droit à vie privée, chacun de vous a la vie na marque na ye. Mibali bazala na compréhension na bango, basipe bazala na compréhension na bango. Et la compréhension dépend aussi de l'éducation d'une personne. Congo a comme qui président Herman et un groupe Congo. Est-ce que président Herman Kastongo est arrivé à Abimana ba Christ naye? Oui. Vous avez aussi des possibilités de faire autant de live. Mais est-ce que vous ne pouvez pas choisir méthode moussous, manière moussous, façon moussous yosan et la makam? Il faut qu'à Katobeta Masolo, il y a mobali nini yo bimaki na ye, mwasi nini yo bimaki na ye, ex nini yo bimana ye. Aziza pense que na agitation na via lo yenge nde ekoki kosala ye une grande dame, une grande femme. Non, et belé comme ça à la fin de la journée ba regrettaka. Mais Bloqué pourquoi? Mais comment il va la statue na statue? Mais pour te dire oh ashka yo bota ko bala ka bataka oni chama olo ba mabatu olo ba mamusu poani oni ko melanga libala tayo mo isanoni. La belle vie qui a changé sa vie, Aziza qui est restée dans cette vie wana. Regarde comment Aziza a manipulé même son homme qui est Gingombe. Elle est capable, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la négociation de l'Europe. Ça, mon fils. Non, il y a moi là, maman. Bintu, ozaki photo. Mais mon ban nanga za poto na banane kala. On a zané pour la zané minute. Hein? Ouais. Bintu, mobali bozane siko azakala. Mais si na asa mbala poto. C'est ta Bintu notre belle. Qui peut faire mieux que Yomoko? Personne. Personne. Alors je dis personne. Qui peut faire mieux que toi-même? Personne. Mes frères et sœurs, allez suivre Discrédit. Yango nazo tout dans ma question. Est-ce que ba live oh ba ndekona biso ya ba comédien ba komi ko sala na ba TikTok. To bengango et que na sens ya discrédité. Parce que dans ces lives, matière ni les a exploité. Parce que le live est allé m'abêter. Mais matière ni les allé exploiter na ba live wana. Regardez comment cette maman est restée. Maman Kalunga a tout mis sur le plan professionnel. Maman Kalunga. Ouais, des lives à Boende ça va. Ma question à Boende ça va. Bintu, yo na théâtre au sali combien de temps? Na théâtre oyaka kolukanine. Est-ce que ton objectif était juste de venir na théâtre aux mobile ya poto ou ezalaki boye ezalaki boye. A tout même c'était qui Mutoyo appelé son goût ya théâtre, ton idole c'est qui? Elle a cité que c'était Medilove. Medilove, hein? Bino boye bi mutunga na benga Medilove. Yemo kwa seki place à metampinga. Nous sommes restés dans la logique Yamakamu. On parle de notre travail. Herman Kastongo. Oui. Ça t'est arrivé que Obimana, ma fille à théâtre. Vous êtes sur Top Media TV.
Voilà, mesdames et messieurs, Bande Balandi à Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé ce matin. Je suis en direct de Kingakat, en tout cas, comprenez. La qualité image peut-être aux la montée, lumière peut-être aux la montée. Aujourd'hui, je m'aimerais à ce que nous faisons ensemble analyse avec vous. Analyse oyo nazo kosa les apona au Italie bande konanga ya ba comédien ba frère nanga ya ba comédien par rapport ya ba live na bango na TikTok. Est-ce que ba live na bango ezoko ridiculiser bango te? Est-ce que ba live o bazo kosa la nuit et jour ezali ya malam? Est-ce que kosa la nano live ezali mabe? En tout cas ensemble a to ko moi to sur la bino parce que toza na ba réclamation et belé les gens qui ont participé à la live, mais ils ne sont pas d'accord. Mais du fait que bah coacher na live, il faut qu'à aller. Mais quelque part, il y a un côté parce que comme il a beaucoup plus, on doit parler. Il y a vie passée na biso, babo soto to salaka na batu o to tambola na bango. Pendant que actuellement chacun fait sa vie. Chacun a sa nanzela nae. Vraiment to solo na bino. Mais avant ça, je vous dirai un truc. Je vais vous signaler quelque chose. Il y a un film congolais, na comme il y a discrédit, na Belle Vie Télévision, 10e épisode de Kota Ki Lobby, le 11e épisode de Kota. Yonan aux 8 ans, il y a Kota la film, on a été. Yonan aux 8 libakou, il y a aucun de Kolanda, film, on a été na Belle Vie Télévision. On a un moment où on a solana yo. Si vous êtes abonné na Top Media, Kende Mbangu, Kende Kota la, discrédit. Est-ce que Makambo peut toujours comme on en avait été ike? Et ça, bateau, va perdre personnalité, dignité, crédit na bangote. Kende kota la do discrédit. Na discrédit oko zoba leçon et belé. Na discrédit oko comprendre certaines choses où ils ont trouvé que d'autres sont normal pendant que c'est pas normal. Na discrédit oko que zo même ba solution. Il y a pas problème et belé yo zanango. Alors, moi je vais vous laisser suivre l'extrait à film on a na comme il y a discrédit. Mais avant tout, na kanisi maman Bijon Ketani, na kanisi maman Zozo, na kanisi maman Deborah, na kanisi maman Katez, na kanisi maman Aurélie Mafuka, na kanisi maman Charlie Bozio, na kanisi maman Diasonama, na kanisi maman Marie Tabora, na kanisi maman Émilie Setimainga, na kanisi bongo papa Jean-Pascal Leka, na kanisi papa Noé Mavaka Lanzinga, na kanisi papa Bertin Konde Mbongo propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada en tout cas. Big dédicace na yo na kanisi Madeleine Aketa en tout cas Nzambe za na bino tata po Nzambe a continué ko battre la bino en tout cas nous sommes en train de continuer avec notre émission. Tout ce que nous faisons ici est à la cage juste pour apporter un plus dans mon salon na bino. Belvi Kondi est de retour na Kinshasa. Suivons d'abord l'extrait où on se retrouve tout justement après. Merci. Maman assemble la kaka air bapongi et yaka makasi 23h. Oh faut ça maintenant 23h 10 minuit. Il faut l'emmener à 4 heures. Bah, air wana ba pongi et ça makasi. Et ça ma air stratégique. Yani. Omoni tibonye nga bandit na ndenga komi passer radio. Ya koko benga biso to ke réunion na ndako. Ni on a manque respect. Ya manque respect. Biso ya miye sute na botem na famille riche na uti na famille de Jésus ya mabe. Menza ba benga kamera. Na ye. Eza mamusu totala na misu wesu ikana motema. Moi, je vais 555 wana. Et même dit na photo. Et puis ça moi ça na ngane ko moni atelemia. Et puis ça mbinga mobile ko Serge. Mais na ko kama ko mona sœur Popine. Ozwa ka makamba département na biso intercession o memelaka frère Gesho. Nyonso wana ezo créer ba problème. Bali on lazina mona ke mbala yawa. Oh amenenga vite jour kuna ndenga fara. Comme ça nga papier na ye. Baseur mingi mona bayaka olala na l'église wana baza baseur moko baza fermité baza kana kibonzambe totalement te bayaka par intérêt oya zo ya luka libala oya zo luka voyage à poto oya zo luka boyo oya zo luka boyo na luba mama Belle Vie eza simple les siko bakomi na église so ezala bato mosusu awa esika ni bakomi to mela mai te kozwa baseur nyonso ya église te ndenge oyo ozwaka bango mutu na mutu aya na makambo na ye so misusu baya awa mpona koluka bolingo ngai na ya na okosambela premièrement.
na procédure non. Vous fallait griffer comme l'homme qui a mis à Est-ce que je te dis ça? ça? Ça fait qu'elle a le cambo là, qui peut aller là. Ekele bakanisaki na lali nakute na contact na nzambe okangolanga yeye ondimi onyokwama na simbo na ekulusu yesu nanga omana bika ye. Amen, amen. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre votre extrait à série. Il y a filmé Discrédit. Déjà, tu as commis le 10e épisode. Le 9e épisode, Ezo Kota. Ceux qui ont tali na filmé, vous allez voir la femme locale, la Maman Nabiso Aziz à son comportement. Lorsque vous regardez le comportement de Maman Aziza, des fois, ekoki kotinda yo maman ozwa décision mongo o conclure makambo moko boye. Ozwa décision finale pour la vie na yo. Yo maman o mega komitala. Lo yenge o nazo komene suka nango ekozala wapi. Kokanisa teke bandeko yo tambola kina bango mabe lobby. Lelo bakoki ko changer etamboleli na bango te. Lelo bakoki ko changer conduite na bango te. Discrédit, en tout cas, c'est un film où ils ont dit na makambo belé na kati. Bolanda, exemple, il y a Madame Bellevue. Bellevue qui était hier une femme qu'on insultait. Une femme oyo atambolaki na Aziza. Oyo ba yebanaka na ba vie moko boye. Mais Aziza est restée dans cette vie-là. Atikali na loyenge wana pendant que Bellevue a changé déjà kotambolela na ye. Apona chemin à gloire. Apona chemin oyo de sa vie. Apona chemin oyo échange ka vie amu. Apona chemin oyo et memaka mutu tout droit vers papa. Chemin ya nzambe, chemin ya prière, chemin ya koto sa les 10 commandements, chemin ya ko respecter ba principe ya vie. Mais Aziz a dans sa tête atikala kaka na image wana kala. Eza pe lokola yo mon frère ma sœur. Eza na bandeko mo ba tikala juste na image na yo wana kala. Mais pour que bandeko wana bamona ete image akala o batikala nango ya yo ezali ya mabe yo zalaka isusu bongo te, vous devez poser des actes oyo et faire croire aux gens que réellement tu n'es plus de l'autre côté. Lokola maman Bellevue qui est une servante de l'Éternel, son mari aussi un pasteur na kati ya église, mais Aziz a donc continué toujours ko panza ko véhiculer ba message à mabe ya Bellevue oyo lobby batambola kinaye babazala kinaye Bellevue o donc a changé vie. C'est comme ça même na ba vie na biso normal. Batumo boye olia kina bango lobby bosala kina bango kindumba bomela kina bango ba masanga bolongola ki bazemi na bango bozwa ki ba mibali ya batu boyiba ki mbongo boshina ki yo ozui conscience obimi kati na libulu wana kati na libungisa miwana ba misusu batikali et ba misusu o batikali wana ils pensent que toi tu es comme ça. Alors avec Dieu ayaka alokotaka mutu abimisaka mutu na kati na libulu mwinda na yeso epeli partout kwenyo so yo kozala na kati ya molili so mwinda nzambe epeli au monde que non il y a une lumière là-bas. Alors ma maman, je vous exhorte, je vous appelle, je vous invite d'aller suivre le film Discrédit. En tout cas bo mona ba pratique oyo ba frère na biso ebele basalaka na l'église. Ba diacre ebele, ba diagonesse ebele, ba chantre ebele, ba choriste ebele, ba salaka na ba évangéliste. Et ce sont des choses vraies. Eza makambo ezoko salema na société. Eza makambo ezoko salema na l'église. C'est-à-dire après l'évangélisation, c'est autre vie qui commence. Après la parole de Dieu, le frère et le sœur se mettent ensemble pour suyer encore la parole Yanzambe. Ce sont des choses qui se passent. Maïele wana sotali discrédit aux voyango. Sotali discrédit, tu vas comprendre que ce que je fais, ils ont honoré Nzambete. Ce que je suis en train de pratiquer, et qu'on sanga atali tomba mon côté lobby. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière le Bible. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en allant à l'église, c'est devenir un enfant de Dieu. Non. Non. Même la Bible, Yebisi Biso, na Mikolo Asuka, Ebele,
bakozanga makambo ya kosala bakoloba ete papa biso tosalaki tosalaki ba miracle na kombo na yo, tosalaki boye na kombo na yo, mais pourquoi voilà, c'est pas tout le monde aussi o babenga ka kombo nzambe nde bakokota na royaume ya likolo. Vie na yo omenaki lobi, tu es capable, Dieu est vivant. Yo okoki ko changer vie na yo na lelo. Lokola belle vie qui a changé sa vie, Aziza qui est resté dans cette vie wana. Regarde comment Aziza azoko manipuler même son homme qui est Gingombe. Elle est capable ya kokosa makambo yango bozomona beaucoup de choses qui se passent na bandeko na biso ya Europe. Excusez-moi, bandeko na biso à Poto. Le femme congolaise qui quitte ici pour arriver en Europe, au lieu de s'intégrer, de s'informer, mais beaucoup de personnes qui ont copié kakake poto ezalaka pona basi. Pona basi wana biso lokola bapesi biso droit, opportunité, to koma kaba intouchable et pas yamibali. Alors nous on peut tout faire sans que mobali azala na likambo ya koloba. Mais maman, tu oublies que tu es une femme. Tu restes femme, même si tu fais tout ce que tu fais là, tu restes femme. Regarde le niveau, il y a inconscience, il y a Aziza. Un niveau, il y a inconscience, il y a Aziza. Une grande femme, nous autres, une belle femme. Elle a une belle taille, elle a une addiction. Mais la tête, en tout cas, vous savez, lorsque Moutou et Zana est l'autre côté, c'est tous les corps qui souffrent. Vous pouvez diminuer un peu le volume, s'il vous plaît. Je m'excuse. Lorsque la tête est de l'autre côté, c'est tous les corps qui souffrent. Aziza pense que na agitation na via lo yenge ne ekoki kosala ye une grande dame, une grande femme. Non, et belé comme ça à la fin de la journée ba regrettaka. Mais regardez, Aziza qui cherche à tout prix à mettre sa vie à belle vie, qui cherche à tout prix à véhiculer message à ma bé sur belle vie, qui cherche à tout prix, il faut belle vie vie na ye beba, belle vie azala heureuse te, bazonga vie moko na oyo baba no sala lobby. Dieu est juste. Il y a certaines personnes oh nzambe so loko tia longoli na bosoto longoli sili et puis ça va comme ça jusqu'à l'infini, mesdames et messieurs. Allez suivre discrédit. Botala ba ser loko la ba Maria. Ba ser loko la ba ser Sylvie, ba ser loko la ba ser Daili, ba ser loko la ba ser Naomi. Il y a des sœurs comme ça loko la Naomi na l'église. Il y a des frères comme ça loko la frère Gesho. Ayena cher, il s'appelle Azali Mokambi, il y a département Mounene, il y a Oetali appelons ça logistique, il y a église. La personne qui est censée d'avoir des versets bibliques, des passages bibliques dans mon okonaye, d'avoir une bonne image, d'avoir banzembo ya nzambe pe na mutu na ye, ba cantique ebele. Mais regardez na cher azoye manzembo ya héritier. Héritier Watanabe n'est pas un sorcier. Mais au moins contexte ya nzembo wana na place odo yedo azalaki akoyemba ngote. C'est comme ça discrédit. Discrédit. Lorsqu'une personne a perdre crédibilité na ye, a perdre ma bon sens na ye, a perdre kibo mutu na ye, mutuana akomi lokola tono apamba ezotiaka makelele. Qui peut faire mieux que yo moko? Personne. Personne, alors je dis personne. Qui peut faire mieux que toi-même? Personne. Mes frères et sœurs, allez suivre discrédit. Yango nazo tuna ba question. Est-ce que ba live o bandeko na biso ya ba comédien ba komi ko sala na ba TikTok. To benga ngo ekene na sens ya discrédité. Parce que dans ces lives, matière ni les a exploité. Parce que le live ezali mabete. Mais matière nini ezali exploité na ba live wana. Ba conversation nini bazo kozwa na ba live wana. Intérêt eza nini na ba live wana. Ezo ko apporter nini na vie na bango na carrière na bango. Parce que là moi je constate beaucoup plus
Ils ont une naissance, il y a qui intimité, il y a ma vie passée, il y a ma comédien, oh bah ça là entre bango. Moi j'étais très choqué. Herman Kasongo c'est un ami à moi, Toliana. Toliana peut te faire moi 2, 3, 4 fois. Donc Master Nanga Bena, c'est un ami à moi. Makamune belé et les cas des réseaux sociaux nga na loba yango parce que yé moko andima na loba yango. Na bengi mo na mai a problème eza boitala tala ah yaya sala boulot na yo loba ngo tata et sala de l'autre côté. C'est un ami à moi, c'est un frère. Ba maman nyonso baza na ba live wana na ba papa na nyonso. Ce sont mes frères et sœurs bande konanga. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une question. Les émissions, vous ne voulez plus passer sous prétexte que bah émission elle bozo koleka et pas y a ba chroniqueur na ba chroniqueuse ils ont créé ba scandale ils ont chabino en valeur na kati ya ba émission wana makamususu ba chroniqueur ba lobela rezate ba comment ko lobela kaka ba via ba zu via oyo ba zu via oyo yango bokoma ko boya ba émission pour na respect na bino. Est-ce que c'est que vous faites aussi ezali ko se respecter? Parce que dans ces vidéos on a tiré bino le 2 vidéos oyo vous allez constater qu'on parle ya makambu o bango basala en plein live. Pendant que moi je connais ma sœur Bintou. Bintou personnellement on a habillé yepé donc à Ebinga. Et soit tali na banzela odo aleka pe pananga. Banzela o Bintou aleka sur le plan professionnel aleka pe de pananga. Aujourd'hui ceux qui moukania akoma et pas Herman peut-être et ça là que Bintou na moukania baya kokuta na de pananga. Ma sœur aussi Luna Miezi oazape na France baleka pe de pananga. C'est-à-dire na parcours na bango ceux qui peut tuni bango le film est professionnel au tournant pour la première fois. Vous voyez que non na tournant et pas tonton Tadi. Les projets de tonton Tadi. Na yebi ba potentiel na bango, na yebi ba valeur na ba respect. Oh bande kwa na bazala ki nango vis-à-vis de moi. Et surtout, je les ai connus quand ils étaient encore plus belles que Lelo. Ndenge bazaki belle na âme, na esprit, physiquement et puis moralement, spirituellement plus que Lelo. Parce que à l'époque ceux qui ont tali Moukania, so tali Luna, so tali Bintou. Mais j'ai été choqué. Qui suis-je pour vous juger? Qui suis-je pour vous juger? Parce que même Bible, Yemogo Alobi, to juger était enfin que to juger batouté enfin que ngai pena zalado juger. Mais vous ne voyez pas que ça saute aux yeux. Oui, vous avez le droit. Vous avez aussi des possibilités de faire autant de live. Mais est-ce que vous ne pouvez pas choisir méthode moussous, manière moussous, façon moussous yosan et la makam? Il faut qu'à katobeta ma solo, il y a mobali nini yo bimaki na ye, mwasi nini yo bimaki na ye, ex nini yo bimana ye, Ogarda nini po na ex wana, makamu nini ex wana do asala yo, pendant que chacun de vous a na droit à vie privée. Chacun de vous a la vie na ye na marque na ye. Mibali bazala na compréhension na bango, basipe bazala na compréhension na bango. Et la compréhension dépend aussi de l'éducation d'une personne. Admettons que vidéo o nazo tche la bino sikoyo, ya Bintou. Bintou a un homme à la maison. Bintou a une belle famille. Bintou a des connaissances. Bintou a des amis. Bafandi na live wana bazo assister na jugement. Bato mayele bazé belé. Omoni bato yo batala biso na baitando eke nga na lobaka baleka biso na mayele. Moi je dis ça, que bandeko ebele baleka biso na mayele parce que er batala ka biso bakenda quand même au-delà ya ba makanisi na biso. C'est triste. Est-ce que ezan a droit ya kozala? Herman a une vie au doit salaka mastananga. Mais pourquoi ça? J'ai aimé ici
Suivons d'abord ça, ensemble les Nabino, et puis qu'on se retrouve tout justement après pour nous continuer parce que le coup la note Nabino des vidéos, tout ça la analyse on a ensemble les Nabino. Suivons d'abord ça. Merci. Au moins dans ce monde akaboy na moto na ko dans ce monde akaboy na moto na komina o c'est que na kaboy ndena wana pona bela non na sangisa mibali. J'allais poser la question répondre sincèrement. Ouais, je te réponds sincèrement hein. Mon cœur est si naza mobali au moins na na profil na nga donc olinga ke pe na linga ke makazi bon ils sont réciproques. OK. Bintu président ex wana oyozo ma patita Bintu live omoni mabiloko tozosala c'est pas bon ya soli basaka te Bintu muto théâtre oyo bima na ye wanda kolinga ya solo to ya lokuta. Si na banda olinga ya solo mon cœur reste ouvert hein. Ana olinga ya solo sikoso mutu wana théâtre aye lelo alobi tobongisa tozonga na biso ondima to napesa bachance ebele simba te donc c'est inutile soki opesa bachance bozozongela ka elomo c'est inutile donc pourquoi ozongela ka otika yango derrière nous otiki na ole passe opense na na mama mosusu nazotono question sikoyo soki mutu yango azongi asengo vraiment bapardon olimbisa to olimbisa te. Président, est-ce que Moutongo n'a pas de pardon? Et ça, c'est un pardon peut-être. Mais Moutongo n'a pas changé, non? Mais non, déjà qu'on change. Dès qu'on a vu, il faut qu'on allait passer derrière nous, tout penser dans la maramoussous. Et on a quand allait passer, et ça la bise, on a maramoussous, on a blessé, on moussous, pour déjà confiance, ceux qui ont bandé. Donc, on peut ça, moutou confiance à tout moment, moutou, on a bêtise, et ça la bien. Madame, moutou, à quoi changer, à quoi changer, à changer nos places à qui? Ok. Question na wewe Herman. Maman pas, nazana question na ngai. OK, vas-y. Bintu. Président. Souvenir nini ya malamu zana ngo na ex wana. Oye komi problème. Ba souvenir ya malamu vraiment nazana ngo. Naza vraiment na ba souvenir ya malamu pona ex nanga naza vraiment na ba souvenir ya malamu penza ça qui vraiment muto atiaka lito dans ba problème nanga banda o mikoti so fond. Donc ce que tu kota bolamu na bolamu ebele. Mais si koboye bake na bolingo bolamu ikoza le belé mais so mal besoin za le belé makasi et comme on mélanger na bolamu na mabe et comme on détruire si comme muto azo recevoir ba choc wana. Donc ça on sera dans live awa okoyebise ni nazotala na se na koyebise bolingo nyonso basalela yango ba jeté et surtout so moi ça lingio sincèrement bolingo nyonso ba memango na théâtre te. Donc, so muto alingio ata ba passe ata ma ko profitera plus l'intérêt à vie dans mon côté bolingo c'est intérêt à deux personnes. So ki yo comme autant l'intérêt na yo moko nanu. Ya bolingo te. Bintu. Wana saka na ex wana. Ba question nga ezo se résider na ex. Donc yo ba question na pona Bintu zaka na ex. Oh mais jamais na. Mutu ça tu ne ya jali tu na ko tu na sima pana Bintu. Sérieusement, après là, ils vont bloquer. Maman, elle a bloqué. Yo, le col, on dit pour ça. Bobby, mon cœur reste ouvert, non? Bloqué là, ok? Bloqué pourquoi? Mais comment il va la statue dans la statue? Mais pour te dire, oh, ashka yo bota ko bala ka bataka, on chama oloba mabatu oloba mamusu poani, on va pomelanga libala tayo mo esaloni. Donc, on s'apprête à au bal. Je suis prête, je suis partante vraiment. Il y a joli pas dans la question, ça va. C'est bon. C'est bon. Il y a joli. Tu l'as dit sur la question. Sabrina, simple, je te salue. C'est bon. Bintu. Maman. Ok. Oh, Kati. On a Zali. Bintu, question nanga liboso ezali. Au salara théâtre, nani azara idole non na théâtre, pe au salara théâtre pour nani. Idole nanga na théâtre eza meta pinga. Ok. Salara théâtre pour na banda olingo en fait. Ngazala anazala mwa muke, nazala bano ba desina bango wana ngana ndo linga kana za bano lokwa bato ba desina na ba livre wana. Nazala na posa nazala bongo so na tali bongo on se fait mais il sala opportunité que na sa théâtre. Na sala yango. Mais l'idole nanga eza meta si na rôle na ya meta la folle et ça là que et puis ça nga sous posa yo sa théâtre.
Bintu, ce qui ex non a baigné sur ton téléphone, Koyama. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Oh, Yamba, avec plaisir. Ma Kalunga continue, c'est bon. soko katinga lisusu Bintu mama théâtre mpe ntango oye oumeli te oume tosala carrière ya molai ndenge bato bon question nange eza na osali combien osali baane boni na théâtre donc combien des années plus ebele na théâtre nakosala ba nakosala ba 10 ans hein? Ok 10 ans osangisi na kobanda théâtre na kokende poto nyonso 10 ans ouais na moment oyo nakoloba ba 10 ans ok théâtre oyaki koluka mobali oyo akoki komema na poto to oyaki mpena kosala théâtre lokola mosala ezalaki mokongo moko to pont moko boye oyo ezolekisa o kote ngambo mosusu oyaki koluka visibilité donc oyo tokoloba Maman Kalunga, si on répond, on a déjà théâtre pour na poto non te. Pour que ça pour na poto na ninga na nzima libala ya bandeli na ya théâtre pour na poto donc. So na boya na nga zaka vraiment ambition na te vraiment te que na kende libala mo ya poto pour na linga ba libala ba bolinga ba intérêt penza te. Donc na na théâtre pour na olingango. Er na ye théâtre na bandi théâtre pas président V12 na moni simbite na yo kota na ko pas président Herman. Donc, la mitia qui vraiment na sala musala ngo pona linga te. La groupe nani? Ya président Herman. Bintu, siko ok, c'est bon. Ciao mon fino. Non, ya ngwana mama. Bintu, ozala pena mbali ya photo. Akati osusu maka. Bintu, ozali na mbali ya photo. Mais mon bal nanga za poto na bandane kalat. On a zané pour la zané mitia. Hein? Ouais. Bintu, mobali bozane siko azakala. Mais si na asa mbala poto. Teka bintu notre pena. Teka bintu notre pena. Amai, ala kindoki. Ma fotenga mnene, umngane na abo na okoka sous présidente. Kolande te azosa ne baje. C'est pour blaguer, ya live. Bintu. Elle fait ça bat ba mon ya solo. Non, ba webi ke za blaguer ke solo Herman. Enfin, kitsa ya komi nerveux, standa otetelisa. Kitsa. Président, na lobby na président limbisanga ya. Président façon okende nango wana je président so za poso to lobela mam nanga na to lobango kasi pas de problème suppose ça bon poignet naza mwana yo mambo sala no sango mabe mwana so le vie bébé oyo comment bien Vini ni robe banana robe biso le vie pour mona zawa. Molimo, Boma. Natiki c'est bon. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Là, c'était série de questions avec Naomi Bintu. Mais ici, na sepeli makasi awana, na sepela ki makasi awana ba question ya Maman Kalunga. Regardez comment cette maman est restée. Maman Kalunga a tout mis sur le plan professionnel. Maman Kalunga. Ouais, des lives à Boende, ça va. Ma question à Boende, ça va. Bintu, yo na théâtre au sali combien de temps? Na théâtre oyaka kolukanine. Est-ce que ton objectif était juste de venir na théâtre aux mobile ya poto? Ou ezalaki boye, ezalaki boye. A tout même, c'était qui? Moutoyo a fait son goût il théâtre, ton idole c'est qui? Elle a cité que c'était Medilove. Medilove, hein? Bino boye bi mutunga na benga Medilove. Yemo kwa seki place à Metampinga. Nous sommes restés dans la logique Yamakamu. On parle de notre travail. On parle de notre vie artistique. On parle de nini. Mais oyo e komi sikoyo e pa na bino ba comédienne. Tobe ngango eza nini.
Si vous regardez cette vidéo, Bintou était déjà énervé parce que moi je connais cette fille, comment doit Siligana. Vous savez, hier tu pouvais passer une vie de couple avec une femme. Mais lorsque cette femme n'est plus dans tes bras, lorsque cette femme, vous êtes plus ensemble, et que moi si à Baniko ça la vie nae, ne cherchez pas à revenir na ba pawana kala pour commencer à tendre des pièges pour la vie ya mutuana. Ça m'a fait mal. J'ai eu pitié de Bintou quand elle dit à mon frère Herman, président, ce qui le vie nangé baby. Intérêt na yo et zanine. Même de konanga nani fatwa lobité eza théâtre to blaguer na biso non. 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 Lobiso mutu moko ayoka soupçon. Lobiso ki mutu moko ayoka ka makelele ou bien mubali odo azana ye lobi ayoka makelele moboy. Rimer moboy. Quand elle assiste dans la discussion là, vous voulez créer quoi? Et aussi la femme peut-être il y a Herman place à Fandi. À Okansani. Est-ce que ça vous honore? Ils ont fait avancer théâtre Nabino. J'ai suivi même Moko Yaba, comédienne Lissou Koloba pour dire Ye abana ko bima na mibali ya batu. Vinaye ezalaka mibali ya batu. Cette vidéo eza son na lukiango et monana. Mibali ya batu mais lelo akoki suko bima na mibali ya batu te. Mais pourquoi lorsque les gens viennent pour faire ces analyses, les chroniqueurs, na ba vie ya ba salité au ba comédien misusu basala, ça va commencer à poser des ennuis. Pendant que vous-même vous venez avec ça à la télé pour vous bana ko étaler yango. Bo étaler ba bo soto o bo sala. Meilleure place oyo il faut que ne ko étaler yango. Bo senga bo limbisi eza et pas nzambe parce que bo baby ça va vie ya batu, ba couple la batu. Quand Bintou dit Moubalio nazana ye to bandi nae depuis kala Herman qui saute qui dit dans ce que yo obano kosanga. Allez-y comprendre. Je vous aime beaucoup mes frères, je vous aime beaucoup mes sœurs. Oh bino bo sali bo munyango mabete mais peut-être analyse nanga o na sali bino bo munango mabe. Or, nous cherchons pour vous sauver, pour laver vos images. Lelo boza ba papa bana ba maman bana ba père de famille. Boza na ba belle famille. Faisons quand même les choses autrement. Faisons les choses autrement, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup mieux que faire croire aux gens que le théâtre est plus que Sodome et Gomorrhe. Pour contredire Ngaïté, tous la deuxième vidéo. Et puis on se retrouve ici. Suivons d'abord ça. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Ok, félicitations. Plusieurs enfants, le quoi apprendi. Au bino boye par le nombre des enfants, mais bazaka ba plusieurs. Non, mais mes enfants reconnus, j'ai 3 garçons. Sikoyo, maman na bango ti lelo, bazoye bisangate, bazaya ngato yangati. Donc, Nasali, ma recherche, nazo bunda, qu'on recrutait, je suis sérieux, j'avais dit ça depuis le 31 décembre. Mututu ayebika na mwa nanga Deris time na ngana bwaka mwana mokote mais na yoka kaka bana bazali so na tindi batu ba kotala bana ngo e koma ka ba complication déjà mama fa ozano yebi net non mama ta je vous dis na bana bino sérieux na ma passe ami balé kuna na France. Depuis nazo landela bakosa kusanga naza mwana mwasi moko aza na France kuna so na tini ba lukelanga ye mama na bango za kaka maintenant to komi wa merci c'est OK Dis-moi mieux. Herman Kastongo. Oui. Ça t'est arrivé peut que obimana ba fille à théâtre. Ebele. Eh. Ebele ya ba génération nini. Comme kotanga kombo na ngate. Olobi
Il y a ma génération. Non, mais logiquement, moi, je le respect envers ma grande sœur Onga Kuta na théâtre. Na batonga na bima na bango zaka bato ba génération na nga ba camarade na nga ba master na nga. Ndeti ba marina ngoyi, ndeti ba. Non, mais na théâtre, j'ai jamais eu de relation avec de grandes sœurs parce que na garda beaucoup de respect. Je suis sorti avec ma génération, Nabiso, c'est tout. Je peux pas citer leur Herman Gastongo, comment qui président Herman et groupe Congo. Est-ce que président Herman Kastongo est arrivé à Abimana Chris Naye? Oui. Pardon? Mais besoin de déranger les blancs, la carte de maillot. Oh, bah, question nous autres, nous avons Trésor. Ok, vas-y, Rafa. Ouais. Et arrivé à que Patrice n'a pas boulé là, yo. Théokate. Non, Théokate. Non. Et arrivé à que non, oh, mana des actrices et trois, bango nyonso opesi bango bolingo ndenge moko. Non. Donc, il y a qui n'a musu banda le cas, musu bazana ste. Mafa. Oui. Nabi, bon, mon nga bien. Est-ce que bon, mon nga bien? Bon, mon bien, et puis Claire, t'es qui toko. Ah. Mafa, c'est oui. Encore ta question. Oui, non, lenga, sérieux, je vous jure, hein. Non, lenga. Abundela yope na ba actrice no et théâtre. Bon, babundela ngate mais na ka bitumba mo on ngana ba mutuna makolote puis que dans ba réseau, moi je sais pas ce que est-ce que ndenge ozalaki na ba plusieurs copines oyo ezaki ba artiste na yo obande kolinga bango ndenge moko to ezaki na moko o olekisaki bolingo dose? J'aimais une beaucoup. J'aimais une beaucoup. Il y a une que j'aimais beaucoup. Il y a une que tu aimais beaucoup. Na une que tu aimais beaucoup, wana. Lelo. Bozalane na relation nini? On se parle bien, on a gardé de bonnes relations. Elle est aujourd'hui engagée, occupée. Bon, voilà. Pardon, hein, elle est en quelqu'un. Mokanga ba micro, s'il te plaît. Marina, kanga micro makelele. Elle est engagée. Lelo oyo. Toki neti ke ozana likambo lobela ye malgré engagement ne okolo baneni. Je l'aime toujours et voilà, elle sait très bien que Nalinga a toujours bonheur naïe et de loin comme de près, j'aimerais toujours la voir heureuse parce que c'était ça ma lutte, peu importe tout ce qui s'est passé entre moi et elle. Je l'aime toujours, mais que Dieu la garde. Ah oui, que Nalinga a été comme une erreur, j'aime la voir réussir parce que on a souffert ensemble avec elle. Donc je l'aime toujours. Bon vent elle, je l'aime toujours, voilà. Bon vent elle. Lelo aussi c'est dans l'affaire. Rapport nango ezanini, mes frères et sœurs. Rapport nango ezanini. Ça fait plaisir à qui? Ezo honoré nani, pepo na nini. Herman Abimana Bassi, 20, 50, 60. Est-ce que c'est important vraiment à la télé, ba maman nanga, ba papa nanga, bo fandi, bo beta masolo wana. Et puis botala na ba TikTok, bazo ko encercler ka moi na moi si moko boyo. Bazo ko encercler ka moi na moi si moko boyo. Et puis aujourd'hui, même confiance. Bande ko ebele ba koza sous la confiance de laisser ces femmes pas que nos salles à théâtre. Apparemment, Makambo, la duchesse Aloba avait raison. Il avait raison. Hein? Parce que déjà, un papa qui gère les enfants, qui est capable de sortir avec 3, 4 filles à groupe naïe, et Zali Mabé, c'est mauvais. Je vous jure que c'est mauvais. Et puis Batou oh bino bozo beta masolo on a peut-être ba rumeur eza ba misusu pe bazana kati ya live wana.
Banungu et bima. Soyons des responsables, s'il vous plaît, Bandekonanga. Ça vous honore pas. Vous créez un sujet moussousou. Vous avez les belés dans la live, vous avez les belés, vous créez un sujet moussousou. Oyo eko cha bino en valeur, oyo eko honorer bino, oyo eko respecter bino. Ça vous honore pas et vous respectez bino te. Aucun homme na mokili abimana basi a ebele azwa mérite. Aucune femme asala kindumba na mokili. Na suka nango azu mérite ba trophée ezalaka te. Et il y a certaines filles au Bayana théâtre. C'est par complexe ne ba se laisser faire et pas ba président na bango. C'est par canaille ne ba se senta faible liboso ya ba président na bango. Mais je vais vous dire un truc. Et ça le sujet il y a chantage te et pas ba ndeko na basi po obima ki na bango, po obima ka na bango. Et ça la faiblesse te. Biso photo yo ka soni. Comment je peux sortir avec 3 filles na groupe nanga et je passe à la télé pour dire que Nabima na bandongo 3 4 et 5. Et elle bozo tuna ba mituna na boyebi ke makambo bizon bino bo tuna la mituna eza ya solo. Ba rimer et bima ba nungu et bima mais vous venez aux yeux du monde exposer ba vie ya ba collègue na bino. Ça fait trop mal. Biso tout tel que moi, je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Mais tout ça la cas de notre mieux. De notre mieux. Qu'on ne se retrouve pas na lisanga oyo yamakambu yamabe oyo ekoki pour détruire ma personnalité na ma dignité à battre. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui sortir avec une femme et comment na ngolo kola li panangu ba mai mo bodo ki na robino to ki do meli. Où est le respect de la femme? Parce que dans tout ça, ils ont moi signé à Zosambwa. Ils ont le cola. Ozobi mana X, Y, Ayebi, Kuna, le cola Yoza, na moi autorité, moi boy, Banabatu, Baba. Ils doivent se mettre à genoux pour Olexabango na tournage, pour Olexabango na télévision, pour Olexabango na casting. Il faut faire souffrir Banabatu. Non, c'est pas bien. C'est l'image que vous donnez maintenant. C'est l'image que vous devez faire comprendre. Na bandeko abasi. Bino ba misu sudo boza wana. Boza bino moko ba responsable ya ba vie na bino. Mais eza na bana misusu ya ba théâtre. O bino bozo kolobela. Eza na batu misusu o baza ba responsable ya makamu na bango ebele. Eza ba misusu ba boti bana. Mais elle moi pe ba doute na ba mibali wana eza. Quand un homme vient pour dire, pour écouter na live na bino ba beta li solo, il y a moi na moi peut-être papa oyo azala ne na ndako azala na ba doute. Réaction na ezanime s'il vous plaît. Bo se protéger, bo se respecter. Initiative ya ba live eza bien. Eza moyen o bozo ko se communiquer mais boboye ba bozo loba nini les comédiens. Vous nous amenez quoi? Bozo quoi porter les bisoni, bozo ba éducateur ya masse. Na bimana 4 5 mibali ya batu. Na sali ba mibali ya batu boy. Bana bazwa nini? Au lieu de venir à la télé dire en tout cas un conseil pour toute la jeunesse surtout ya basi biso bayana na bino to leka liboso tala makamdo komi na biso tala conséquences eza boy en tout cas bo sala yango te boy na boy mais bobo eza lokola lokumu. Ngana bano linga kaka mibali ya batu. Wow, boulanger. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas toutes les femmes qui méritent nos corps. Les femmes aussi, ce n'est pas tous les hommes qui méritent vos corps. Parce que naza besoin balexanga na télévision, il faut na le kanasi makolo ya président nanga. Botala ndenge bo BBC à venir ya ba fille ebele. Ba fille ebele lelo bo kangela la bango ba clé. Ça honore pas la femme. Et c'est pas juste et c'est pas normal. Vous avez dit ça, Ezaki m'a bêté. Mais nde na ye ko sala analyse nanga boy ba téléphone est sonné.
C'est inutile d'appeler mes frères et sœurs. C'est votre travail. C'est le travail que nous avons besoin et puis c'est tout. Le reste des futilités, le reste des n'importe quoi. Considération nini mobali a kozala na yango face à face na vis-à-vis na ye. Confiance nini o mobali a ki kopesa mwasi mo boye. Oyo ba leka. Bobeta ta masolo mususuko. Botika na masolo ya ba vie privée. Yana bimina mibali otana basi autant. Botika ngona nu yaya. Ezo sa salité, ezo sa bosoto. Bobo ya kaba émission na biso pona ba biloko o. Mais or bino moko bolinga kango. Boyoka gu. Boyoka ka gu makasi. Regardez comment les femmes bazoko sambo, surtout la femme ya théâtre. Or théâtre eza musala ya bazo baté. Théâtre eza musala ya ba responsable. Aujourd'hui, nous avons des mamans Bellevue, nous avons des mamans Dinana, nous avons des mamans Top, des mamans Ursile, nous avons des mamans Sila Bissalou, nous avons des mamans Milo, nous avons des mamans Moseka, nous avons ba maman est belé, bazo ko sala théâtre awa, ba maman Léanda ya bazé belé. Bazé belé, ba papa est belé, ba papa Alain, ba papa Serge, ba président Bobo, ba président Hans Louzolo, bazé belé. Bokanisi bango basala mabete. Bazana bereur te. Kilo o bazomi pesa na respect o bazoko mi pesa. Yango ezoko définir peu des fois ba grandeur na bango. So tali la majorité de personnes qui sont venues na théâtre pour na banzoto mibali na banzoto abasi. Ba carrière na bango esila. Basuka na nzela. Misala na bango ebeba. Ebele ba ye wana bazu ba poudre ba matiti ba nini. Nga basi ya poto fo balinga nga foka ba mibali ya poto nga il faut. Ba ye ba batami na sima ya théâtre et voilà les retombées aujourd'hui. Baza wapi. Biso musalo to sala. Ata lobby na komi ndenge nini na koki kokoma. Je viendrai faire ça. Parce que moi ce qui m'étonne bande konanga ya théâtre ba longwe na exercice à musala na bango ba komi bango nyoso ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Zambiwani. En tout cas, c'était ça. Ça m'avait tellement choqué et je ne pouvais pas garder silence. Il y a mon albakina ça la moins 30 minutes ensemble Nabino pour que nous essayions quand même d'éviter ça pour ça la m'a bêté. Hein? Merci beaucoup.